La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille, lelo pena na vanzi, na sali analyse, ya mambo eleka na monde théâtre, Natali esika babanda, nande bakomi lelo elekelinga makasi. Na vanzi vraiment na raisonner bien, lelo le 30, toko malobi le 31, kala ezalaki avant Noël, wana ma Bellevue akomi bakombo ba comédien tout na liste, bakepa ya mama Olive, bakaboli ngombe moko 4 personnes, bazui ba carton ba Thomson, ba carton ba soso, mutu moko azo loué mutuka. Po ekende kotika biloko o ye azui na ndaku na ye. Na vandi, na kanisi na obi meno, ba comédien ba uti musika. Nyonso wana, babande ko profiter na nyonso wana parce que Bellevue azalara pembe na mama Olive. Nyonso wana, so bazaki ko profiter na opportunité wana, c'est parce que Bellevue azaki pembe na mama Olive, azalaka toujours ko solisa mama Olive pour aider les autres. Azalaka toujours pene ya mama Olive pour na kosenga, ko soutenir bandeko mususu. Liste wana o babanda kosala pour na kabolela ba comédien biloko, mutabanda komango ezala Bellevue. Ba comédien ebele à l'époque, ba benga Bellevue, ebele ba lelela Bellevue, ebele ba senga Bellevue, à côté ba on a liste kaka pour ba bénéficier na biloko o mama Olive banda ko pesa. Na ebite so na koluka video yango na otela bino mupanzi so na ozwango so bomoni yango te seke na moni yango te so bomoni mupanzi seke na moni video yango. Mama Olive azaki ko kabela bango grâce à Bellevue. Au mona pena comédien moko azui loso, semoule, ba carton spaghetti. Donc, au mona pena azui biloko o akoki kabola pe ye na famille mobimba. Ba carton Thomson, imagine ngombe moko pesaka combien de kilos, mais ba comédien bando kabola ngombe moko wana 4 fois. C'était grâce à Bellevue. Bellevue, tout le belana obola munaye, toko ta 2026, to zelarate tout le belara bola mwa batu, ce qui lelo mutazana bo moite, après te yeko bandolo bakazala e bien. Apprécier mutu, tango aza en vie, pesa mutu ba flair, tango aza na bon moi. Ato ke sombele flair à $80,000, so kaza lisu invité, aoye bate ko sombela ke flair à cher bongo. Bellevue azalaki pe ala mutema malamu na ba comédien ebele. Ba comédien mingi o babaluki la bela lelo na se a motema na bango tant bazalaka bango moko balobaka pena ke non Bellevue aza motema malamu. La famille n'a raisonné trop. So bomoni na yo sala analyse oyo, c'est parce que n'a raisonné trop. Maman Olive tang azalaki na Bellevue, ba comédien ba profitaka ebele. Bakenda ba voyage, misu ba somba mapango, ba lia ba mbongo, do ba comédien ba profita penza ebele.
ntango mama Olive azalaki na Bellevue. Mais ntango mama Olive aye okóma na sila bacomédien ebele baprofitaka te. Sila abandaka kozwa temps ya kovoyage na mama Olive, abandaka kozwa temps en fait mpona ye moko, mpona bolamu ya ye moko et non mpona bolamu ya bandeko mosusu. Lelo ata bacomédien bandimaka Bellevue te, ka nde na mesana koloba ba adage mo nalobaka na chaîne nanga naloba yango chaque jour nakomisi yango pena adage. Okosa mutu mais conscience okosa yango te. Nalandaki live ya Magita na asi bouta kolanda yango awa. Abeti lisolo bazaka na matanga moko na a 109 batu tala ezana ba comédien ebele balandaka Bellevue parce que Bellevue banda ko kabila bango. Jusqu'à présent Bellevue aza mabuku pété. La famille omoni soko lingio pambwama sekele opambolama eza kopesa yaya kabaka omoni ko kaba oto kabaka ebundela biso na mambo ebele na bureau ya Bellevue to banda komona banda ko filmer bureau ya Bellevue to banda komona nde baya Gabi Hermo banda koleka na bureau ya Bellevue omona ya Gabi aleki na leke nanga kaka omona mwasa Liza bando sala na bureau ya Bellevue mamna oloba Liza ebi te. Bellevue ana motema malamu, ana motema malamu. To protéger ye, to linga ye, to lakise bolingo, famille bota to lakisaka Bellevue bolingo. So boyoki kuna baobamba mama bino mabanga, il faut ko défendre mama na bino. Il faut ko défendre ye. Asala ebele pona baninga na ye ba comédien. Nalandi émission moko ya tonton Patrick, nalandi yango très bien, nalandi yango pena jalousement. Bandeko na obwaka 10 commentaires na bosani te kande tolobaki to banda ko dédicacer 10 commentaires o ya liboso. En tout cas ba kombo ezali na bato nyonso basalaki ba commentaire na ba vidéo o totiaki avant vidéo oyo ba kombo ezali toloba na mukie na ko sala ba dédicace wana sima. Na uto lande émission moko ya tonton Pat nalandi lolenge azo remercier Bellevue. Nalandi lolenge azo expliquer azalaki na ye déjà na mondango mais po ayeba na lelo po ayeba na koma na lolenge o akomi akoma même actrice principale kuna na rumba royale epa ya Fally Ipupa, c'est grâce à Bellevue. Maloba tonton Pat eleli singa na yo raisonner maloba Jérémie aloba, maloba Décor aloba, maloba ya Gabi aloba, maloba ya bango nyonso o baloba. Ça montre que Bellevue aza motema kosunga. Bellevue aza motema malamu. Le problème ane que bato ya sungaka balandi reconnaissant te. Ye moko alobango na audio moko ezotambola alobaki yango awa na osunga otango kobongo wanga ninga. Bellevue a motema mabete. Na vandi penza kandi na ebisi bino, j'ai beaucoup réfléchi, na sali analyse, na raisonné, makanisi nanga pene zongi na sima, vi ya ba comédien nyonso. Mais natalinga moko soko lingo kakanda na likambo yo bando tala kaka vie ya ba comédien o baluka rando na Bellevue, vie ya ba comédien o bayaka mingi ko finga bela, vie ya ba comédien o ba considéraka Bellevue te.
o babalukela Bellevue babimisa minduki banda otalaka vi na bango esika ocomprendre que non motema mabe efutaka te. Motema mabe efutaka te. Bakomédien balia ebele na nsima Bellevue. Na lobango Bijou la reine mobile na ye o abalaka yo badivorceaka ezalaka na mbongo ya Bellevue na mbongo ya mama Olive apesaka. Soki Bellevue azalaka motema mabe alinga ndima même pas kokutanisa nani Bijou la reine na mama Olive. Mama Olive na monda maboke afréquentaka muta liboso Bellevue. Bellevue nda memela ye les autres. Ti baya kokoma na niveau bakomaka. Bacomédien bozala reconnaissant envers moninga. Ata lelo bokomisa ye mabe. Ata lelo bokomisa ye démon. Mais bozalaka reconnaissant. Ata na bolamu mukie. Chez Bellard TV, différence eza makasi. Appel à Mama Jita, to comprendre belé. Live à Mama Jita, pardon, to comprendre belé. To occuper belé. Na Bellard TV, na chaîne ya Mama Bellevue. Na Bellevue, ana motema malamu. Ba bien fait eleke belé. Na loba toujours na bandeko basala abolamu. Ba bien fait egangaka. Ba bien fait ebundelaka mutu. Okoza seul contre tous. Mais ce koza na ba bien fait. Ce qui bolamu yo sala ba te domina mabe. Ata batu basangani 4, 5, 6, 7 po bakwisa yo. Mais soki bolamu no eleki ebele yeba ke bolamu na yo ekogangaka un jour. Boyebi lelo pourquoi Bellevue akoya te bolamu na ye gangaka. Bolamu na ye gangaka parce que asunga ba collègue na ye ebele même na domaine ya musala. Même côté finance. Même na domaine à travail. Asunga bandeko ne ya théâtre tellement ebele. Mais tangu bandeko wana na place bazong sela ebola mu bazong sela kaye mabe. Siko nzamba borfelin aozala wana po akotela ka Bellevue. Aozala wana po abundelaka ye. Basemasi o ya semaka. Nde basemasi wana nde bando bundelaka ye partout. Istanbul bongo. Bomoni muto amesa no sabatu bolamu. Ata ba ofinga ye. Ata salaki bolamu na mutu mo mutu yango abalukeli ye. Soki mutu wana nzamba salaki bolamu awabanga ngote. Aoseka na ye. Apepuli makolo. A continuer chemin. La famille totika Bellevue te. Familoise totika Bellevue te. Bellevue mérite beaucoup. Na raisonner penza makas nazui temps ya kokanisa. Pona yo sala analyse nanga oyo. To apprécier batu tongo bazana bon moi. Bozela te mutu azate. Après bokomi ko poster. To apprécier kamisala baninga. Tangu bazana bon moi. Bellevue azala fongola. Pona ba comédien belé. Toyoka Jérémie Chabana loba. Ayebana kana ye. Azalaka na ye kosala théâtre. Mais muto abimisi ye. Et à Bellevue.
Malgré le lot ignorance eza, malgré le lot motema mabe kota, mais au fond de lui, au moins aibi que son osala c'est grâce à elle. Topé sa belle vie respect. Belle vie a comme 28, 29 films na moi. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Akoma beaucoup, akoma kamingi. Aotsa pena 29 épisodes na moi. Ce n'est pas facile. Et puis ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui les lo ba comédien, ba pona na bango kobebana, ba pona na bango ba rando, ba kotisa motema mabe. Toyeba ke eyana ba comédien mususu pe ba pona kimia. Oh ba polémique to les car na réseaux sociaux etala bango te pourquoi parce que ba pona baza na kimia. Ba pona bazala na kimia yango makambo ebele ekomela bango te. Belle-vie alinga bandeko na ye makasi, bandeko na maboke. Alinga bango. Odia Jérémie, o na tela ebino, na landiti Jérémie o tuna Belle-vie zo tuna Jérémie o. Il y a par théâtre sala anine, Belle-vie Jérémie abina sala nange lo côté. Belle-vie bi OK bon matana mutuka to kende. C'est par là Belle-vie lobina o la kisabino nde bakomara film. C'est par là bande ko za coaching ya malamu et pas bela. Azui coaching ya niveau likolo et pas bela. Mais mukolo ba comédien ba okoma na responsabilité ya kozala reconnaissant na vie. Mukolo ba okoma pe na système a ko reconnaître ba effort ya moko na moko. Et ana ba comédien ebele to sepe na bango. Et pe na ba comédien ebele to sepe na bango te. Eza bongo. Eza bongo. Moi soyo azali pamboli pona bandekone ya théâtre, mais bandekone ya théâtre ebele bazo reconnaître ango te. Ba comédien bolongo la sentiment. Ba comédien bolongo la haine. Comédien comme fan te bolongo la ki fanatisme. Pour parfois ba comédien ebele biso de toye la bon matière. Aibi nete kana réseaux sociaux problème moko eza boye ebite. Soki ba informer yete aoye ba pété. Mais Belle-vie asunga ba comédien ebele tellement ebele lelo mingi ba yeba okoma filmer lelo mingi bazo profiter na mayele na bango moko na ba chaîne na bango c'est grâce à elle. Auti kapete azo continuer na ba vidéo à Noël ba vidéo ya Christmas bazaki ensemble bomondenga bwaki ba chaîne na bana na ye alobi ke na pesi opportunité na mwana nanga tout fongo la chaîne mais yeba kaka eloko nini oyo zo sala na chaîne wana alobi bien fongo la chaîne mais yeba eloko ni yozo sala na chaîne wana Belle-vie alinga te ba fingeli batu boyoka ke ngona live agita be Belle-vie alinga te nzamba pambola ye asali ebele don na génération na bango asali ebele mais génération na bango nde bato ebele nde batiaki motema mabe envers ye toka pasi nde bakomédien bakabwana
bateatre oyo akafukafu tobanda kozwa, bateatre oyo akafukafu tobanda kotala ntango bazalaka ensemble epa baedo kaumbu baedo kauku so kaumbu epa ya batop vision bateatre wana pena oyo banda ozala bango nyonso ensemble. Eya bateatre moko tozanga ngo eza pasi mingi. Bacomédien message nanga na opesa bino tokota 2026 tolalaka tolamukaka bolalaka nayebi te esala bino nde nini ntango bozalaka na barando ya makasi boke veye de prière ya le 31 osambeli mais oregle situation na yo te oza nango na bandeko na yo esala bino ndeni bose santa culpabiliser te mpo nga nde naza boye soki nasali mwa mutu mo mabe so nalina bando osambela na mona motema na nga loko eza na culpabilité moko bwa makasi bosala yango nde bosala yango comment oye pena mpo osambeli mpe bosala yango nde nini nde bwala na motema mabe envers les autres. Tokota 2026 tomona bavideo na bino na baréveillon tomona bavideo na bino na baveye bino wana ye bozobina mais est-ce que bobongisi entre vous? Mais est-ce que bobongisi? Est-ce que barando na bino esili? Mais tomona bino nde bokobina na baréveillon motema mabe eza pasi to reconnaître misala malamu ya baninga et ozala bien jusqu'à quand bobando lala tozaki na 2022 2023 2024 donc bozokoba naki motema mabe yango bozokoba naki séparation na bano bazokota théâtre lelo baye pe ka bango pe bazodinda kaka na séparation jusqu'à quand? ekoza pe na journée moko te tolalaki tolamuki tomoni pena fini la récréation buzoba nyonso ya bacomédien esili tomoni pena bacomédien bazongeli pena bolamu ya nzambe na ndenga solo me bino ka motema mabe baane ezosila mikolo ezokende makasi me bino bolala olali olamuki olongwe na 2025 okoti na 2026 na même problème oyo ozaki nango même rando na ba même personne boke pe veye boye bokoti na rando wana na 2026 les comédiens botombola musala théâtre botombola pe musala oboyela mugondo ana kisasa aoluka pe ajouer aoluka pe aya awa jouer biso nyonso toyebi mugondo ajouaka na pièce moko azalaka mobala mira esa toyebi mugondo ajouaka théâtre na ndenge ya mokie ete mugondo ana kini asalaki émission moko namonaki émission moko alobaki wi akutanaki na Bellevue akutani na bacomédien mosusu aozela bato babenga ye mais alire ya bacomédien omona nde bakoti ya mugondo na polémique bolongola polémique nde ebebisa musala na bino peut-être bino boyoka solo ba polémique nde esala biso to mata batu kozala onga naza mutu pour boye nde esala biso to mata polémique ezoboma musala na bino sans le savoir polémique ezoboma po batu bakoma siko kobaye bino na place batia bino batala bino me babaye batu bakoma nde kobaye bino polémique eleki boyokana lelo esala nini so boyokani lelo ekosala nini boyokani bugarde balimite na bino me bajeton te boyokana Bellevue asala bino bolamu ebele
balobaka mutu wana ata aza mabe mais soka mutu asala o bolamu kote bolamu nende yo yango yo kokanga kote mabe na ye te. Comédien tu alia mbongo ya Belleville mingi balia mbongo ya Belleville mais boya bobaluka mingi balia mbongo ya Belleville mais boya bobalukela ye boya mutu na mutu aloba na ndenge ne boya mutu na mutu azofinga ye na ndenge na ye boyebaka nzamba lola atalaka pe amonaka pe ayebi nzamba lola ayebi erreur bosala lelo lobi ekutaka bino cher bomoni lelo nde rando ekotiti na génération bana miki ya batéâtre baoyeba te ke dessert na biso wana sila na Belleville avant bakoma boye bazalaki nao ensemble ti ba 2022 wana bazalaki ensemble mais lelo bacomédien nakobanda théâtre nakokota na rando eza pasi pe mawa lelo bacomédien nakobanda théâtre nakokota pe na kokoko akoti na rando. La famille tosunga Belleville na ba prière tosunga ye spirituellement moralement physiquement tosunga ye asala ebele na monde ba comédien alakisa bandeko na bango ebele musala alakisa ba comédien ebele musala azwa ba comédien ebele mema bango na YouTube mais lelo mutandima ya zalate eza vraiment pas si pe ma la famille na komi na suka émission na nga ba dédicace kaka ndenge ezalaka partagez-le s'il vous plaît na yaki penza na vanda ki na pensaki beaucoup pour na vie ya Belleville yango bomoni na yaki ko betela bino ko sela bino analyse oyo pona koloba na bino oyo na uti koloba nzamba lola pambola mutu nyonso alandaka biso alors 42 tolobaki 10 premiers commentaires il faut to banda ko dédicacer bandeko baolela babi koma kata na 15 il faut to banda ko dédicacer bino kaka ndenge ezalaka famille Libota partager aimer vidéo partager partout na Facebook na WhatsApp et puis na messenger et puis quand vous abonnez activez la cloche des notifications tselanga j'aime bien nzamba lola a monayo douce ya siango famille Libota à vie nzamba lola monayo mama Claudine Sonde merci beaucoup pour na commentaire nzamba monayo mama Pauline Yenge merci beaucoup Solange Sonia merci beaucoup mama Annie Poutou bisous et sikozali Princesse Mbumba, bisous et sikozali. Fanny Kaïba, gros bisous. Chimène Manuel, je t'aime beaucoup. Le Lengo Tindaramite Manalo, en tout cas, je t'aime beaucoup. Mbo Sarma. Bandeko, boko maraba kombo bien pour tout temps à kombo na bien bien kombo na email et katana moya otanga ngonyo sezala raté. Mama Annie Poutou, merci beaucoup. Olga Nzongo, merci beaucoup. Oh, Nzongo. Maman Olga Nzongo, ndoya mwana ngai Nzongo. Je t'aime beaucoup, maman Olga. Binda Lusala, là c'est mon ami de l'école, je vois les noms. Papa Binda Lusala, c'est mon ami de l'école. Merci beaucoup, merci d'être là. Maria José Kassiama, merci d'être là. Maman Antoinette Mbiavanga, je t'aime beaucoup. Maman Antoinette depuis Londres. Nzamba pambola yo maman Antoinette. Sophia Luzitu nzamba pambola yo. Mama Maria José Kassiama nzamba pambola yo. Princesse Mbumba ma copine nzamba pambola yo. Lydie Mongondo nzamba pambola yo. Blandine Makukula, des gros bisous. Fanny Nzaou, des gros bisous. En tout cas 10 commentaires, je pense que c'est coquille. Germaine Kemia, des gros bisous Sikozali, Boza Penza Ebele, Irène Nganga, des gros bisous. Sans oublier Laetitia Mokango, des gros bisous. Et puis Madeleine Keita de mon cœur.
Des gros bisous, maman princesse à l'église, à maman Yvonne. Des gros bisous, Nzambalola, Apambola, Bino. Famille Libota, toujours. Donc, famille Libota, tous à la wana ebele pour na soutenir maman Nabiso et aux ala malamu. Cette fois-ci, bana mon côté, jamais, bana mon côté, balinga ba critiquer maman na bango. Donc, cette fois-ci, totele mapona belle Kandi et aux ala malamu mingi. Tokutani à la prochaine occasion, ceux qui t'attendent Zambé à Zongite. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.